j'aimerais juste rectifier certaines incongruités avant de descendre. Je te remercie. Tu as fait du mieux que tu pouvais. Tu as fait un bon travail. Et j'aimerais rappeler à tout le monde que pour être président dans une cour, c'est pas très facile. Hein, ce que tu as fait, ce n'est pas très très facile. Donc tu as fait du mieux que tu pouvais et avec l'intelligence que tu as. Moi, les incongruités que j'aimerais relever ici, c'est que quand Street dit que Fali, c'est le numéro 1, mais que Ferre, c'est l'unité de mesure. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une incongruité. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un élève soit le premier de classe et que ce ne soit pas lui le modèle à suivre. Donc, on ne comprend pas ça, mais on comprend qu'on veut quand même nous ramener dans un débat interminable. Et pour ça, je tire mon chapeau et je dis bonsoir. Merci. Merci beaucoup, Chris dit merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bon, parole les à James. James Lobini n'est pas d'annulation à papa chéri. Peut-être énième fois annulation, 25e fois annulation. Donc, les peut annulation, et aux autres pensées. Ngana woza te wa mebela oloba parce que ça na été na ibte makamni ne ngo edeki donc na ça ebela oloba te donc asuki nanga oza la torté mais bomoni j'ai pas ça na actualité te tout le ligne vraiment le pression yango na wa teni ona wa agimani ona wa pesa donc nazalaki fan na vie oyo mais nayebaki aza aigri aza mpe aya motema mabe aya motema mabe na vie oyo il pense qu'à lui-même quoi, il est en but de sa personne comme vieux quadra donc apa alingaka yesu te donc Ramon parole nazoyeba te na bangopesa argument nini parce que wana eza makambo na ye encore na kisa otoloba seza makambo afali batie wana sa parce que nazoyeba na anteni yango na koloba. Bon, ce que je peux dire, au moni lelo ba leader na biso o baya makambo liboso ya aigle ba yikutu ko mela mai te ba ni ko soumettre te ba ndima te ke non to ana mokilia bon na génération tout ya mutu mo fodala même na ba classe to tanga ki moi guide azala to ka auto ndo to mi na appellation mo na kin boto benga bidel même na classe faut mutu mo ba mabino. Ça a été toujours comme ça. Moni bande on a biso ya ba afa ba nigérien ba ibo ba nigérien ba da sonité awa biso ke a wiki na omona makambo ezo pesa yo mutu mamne zo mata kuna ndenye nini même ba vio ba bana mamboso na ba oya koto eza kitoko sala boy ba vio ba tomber kaka toujours na ba propre piège na ba c'est-à-dire bani ko sala to benga ngonini mise à jour te même osana ba formation mo sala oyebi ko sala Photoshop Adobe 4 c'est donc sur aux informaticiens osa mutumo ya infographe ba oyebi so que non chaque année logiciel mo webimaka faut ça la mise à jour faut ça la recyclage ça a été toujours comme ça chez Bavio na lo baba ça la recyclage na nini ba ta l'équipe na bango oyo aigle eza question ya organisation donc eza affaire ya organisation bambungisa professionnalisme ezala nani aza na ba œuvre oyo akoya pour match concert boy to ayo mitoyoki to boy yango te to ba congolais via dans ba œuvre bien sûr qu'il y a pas il n'a pas plus de adal suna ba vraiment na ba nouveauté te il y a de cela moins décennies abimisi ba nouveauté to abimisi mingité mais dans ba œuvre au soit concert toyoki parce que biso toyoka biso ba warrior to warrior amutu mota za aigri ala mutema mabio aboya ka no via dans ba œuvre mais ezali kamuya équipe azana équipe malonga azana ba azwa producteur a malonga azana manager a malonga azana équipe moko boy tellement solide ba ko zongisa ye na image que non via zongi. Vous remarquez que au troisième fois, au deuxième fois, si j'ai encore une bonne mémoire, enfin, annulé. Donc ça prouve que l'équipe y avait moi l'imperfection ils allaient trop, moi faille moi ils allaient trop. Parce que dès que tant que tu bien na combo na été musique na biso ikendo aussi là, tout quelqu'un a aigle. Ça je vous l'ai dit. Musique la biso yendo c'est biso to na besoin te ka aigle ya ka Europe kaka yibu to na besoin pe mo vimba visa ikopa ya tondi si sale
et nani bina filebi Gies Mawe TV et tel pe moi non même moi non abimi dakala tout ça a besoin que non toyo qu'il tire na biso qui ndeli bosso Mobutu ayebo stade dans ne to aboto na ba billet parce que ba bien na stade de France to ebi que non to zalana maman na fête Congo mutu itammo ba zairo ga net mutu kombo ga ya zaira mde la likolo pour na bato ba botika Levier a kende musika a travaillé malonga a lukata ba manager ya ba pays mususu ba ebi vraiment o ba yebi industrie musicale a ça la gama kambo karaté parce que veut faire ça la mise à jour a ça la recyclage ya makambo ebele parce que pour 3 fois 2 fois et commis répétition 3 fois commis à mon message dans sous bon côté ni ne sale que via te kabiyete via azana ba biloko azana ba œuvre donc ya via zobeta c'est ça le problème na ngolo beta le problème ya organisation de ma vie a changé peut-être manière ya bateau ya bazo sala na cuisine wana bazo préparer ba biloko peut-être bande ko kata ndunda ka bandi ko kata ba odongola ndunda dezo ba linga bandi ko kata ka ba sokoli boy ba koma na tiamba ndunda na nzungu nini gaz ezate o makale ezate o konité to lamba sous l'autre to lamba semaine wana ne makambo komi okomela vite donc via bon cette équipe na et daga o ngana ko loba desk. Merci Raman Street et Nadège Maloba épisode pas na yo. En tout cas pour papa chéri vraiment yaka kia dumena na ngane luko loba kunati alo bakaki ba wakio ya Abidjan busumba ba billet na bino tutireka na 1 mois ya pamba busumba ba billet concert ils a 4 concerts donc busa kandi tout ça la kapona papa chéri nga za vraiment luko loba te bolimbisanga en tout cas mutunyo surtout à passer bonne soirée merci Nadège Maloba eza et pas na yo Street là du moment Street vous avez la parole. Ouais, merci pour la Maloba. Zambi. La chérie de madame Mkonzala Winge. Souverain. Binadam. Heureusement, rapport à la ABC déjà Nzungu qui ma fiche nous se peut au monde à poto. Ils ont un concert annulé. Ils ont un concert annulé. Les musiciens à Bissonné bazo comprendre te baza balingo se mettre à jour te bino la stratégie marketing te bino industrie musicale actuellement ils ont fonctionné nini oui tu m'as peine na idole na on a kati pe j'espère maman bongo comme na kumamba papa chéri oyebito ya kuluba poani maman Nadège maman papa chéri binadama Mkonzala Winge ngabutu d'ailleurs ne muna na informa ngabutu nzungu ke papa chéri aza na concert nzungu tachanga na munene na expliquer ce que concert ezali mais papa chéri aza na concert nzungu nazala na téléphone moko va te renseigner au monde qui papa chéri fala bita na Golf de Paris si je me trompe pas ils a qui 104 euros ils a eu configuration unique. Mais ma couleur est s'afficher quand ebele. Papa chéri promotion à Malonga ils a quitté. La sortie médiatique ils a quitté. Matanga au lieu de se concentrer na progression orchestre mais bango bazaki wana ka pona ko lila bidemi. Résultat yango. Mais sinon vérité ça que papa chéri actuellement azano na niveau où se produire en Europe. Malgré les disques d'or, il y a des matchs, malgré les titres, l'album a succès, malgré les titres, mais à un niveau vraiment, il y a aussi produit en Europe actuellement. Il y a aussi un Liba, il y a un Boué, Batoubaye. Ah non. Ceux qui goûtent Fabregas, au hasard, au hasard, où tu gênes, à Makila, à chaque casino de Paris et Melaye, ceux qui goûtent Lacoste, acha libaya emelie ba jeune ku des hommes la bango bongo yo mukolo papa chéri faut comprendre que ceux qui sali lukula camarade na été kulutu mususu na biso mususu wana ya kotika na monde ya polémique akotika na
akotika na bifinga finga akotika na système ya motema mabe lokwa camarade na ye Weranson peut-être ekosala mpe ke ekapte bawario baya kosoutenir ye mais soki kaka ate nango kaka na ndenge oyo ya kozala simple boye ayeba ke ekozala mwa mpasi parce que ye moko alobaki yango makambo nyonso oyo ezoyela ye motema mabe nyonso oyo tu bakoma nyonso oyo tu mpona kaka alobaki asili makambo aruma na moni te mais etumba amobali arekomensi aussi Yes, il y a une zone botanique. Je remonte ça encore un tout petit peu. DSK, nous avons mataki pour nazaki na na c'est depuis la vebandai na bande ko tapoter. Nous on aime te senga zaki na besoin na ngai parce que il sengela kibina ya na recadrer na no bande ko musu pe sèchement parce que bazolinga ko balinga gi un peu ko usali image ya faire gola o moi na maman Marie azosala musana ya kitoko pe azosepelisa biso ba fanatique na ye. Mais nga azoki na se na tapoter so na yoki lisu bande ko na biso ba wayo bazongi babandeli makambo ke faire gola eloko ezate faire gola azo progresser te faire gola boye biso tozana pona ko regarder bango kwa nzungu. Toshanja de SG mais olinga tozonga lisuka wana yoza na oka muto ba problème tokoma da papa chéri manadej otika mpeta alobi na ye mpe mika lokwa robinet mpe yaleki na ye raison nga nayebi street azalaka fana Marie Paul mais pourquoi akoma ogolwa Marie Paul ezaki nga na mwana bandali wana roi pele wana penda ve na biso el Paris eza penda mouvement oyo biso toaki bana mike yozolobelaka annulation ya papa chéri bobino mobokendaki kosala loyenge na stade kuna o double stade de marti na mboka na bino moko pui na pui ya koto ya na Europe pui na pui mais yozolongola bipoti na miso ya moninga ya bino moko na ya monene ebatami wana bolongola te kita na oka kota pote na sotika biso soko yoki okomi na oka na commentaire pardon penza bonne soirée maman Nadej Yokani c'est vraiment un vrai warrior qui se respecte qui se respecte aya vraiment lobela comme moi mutu les premiers où ils s'arrêtent tous en makambo grave au mokili mombeyebi faut zakaka ndoki faut zakana mutema ya ba congolais mitema mabe ya mauvaise qualité pour kobo yango nga siko ne na zabo na ndo ya oteka kaka na sanjola aigle na ndo sanjola kaka aigle kombo ya aigle parce que place a komi so na bina so mutu mona tia na place ya aigle na pesi mutu wana mama na visibilité oyo akoyi kutu kozwango te visibilité a passe na succès siko mutu moko akia toucher boy pour kanga ba lobile na soma aigle tala ba warrior toza est comparable leader na biso na mutu to comparate na Congo na biso. Parlons de lui, cher warrior, s'il vous plaît. Tout ça, tout le monde est tout ça, la polémique, quoi, il dit aigle. Apparemment, vous avez un fan, vous avez aigle, apparemment, vous avez aigle. Aza musika, aza na mutu, au komata na cheville, n'était na Congo, na minito. zali seye moko donc papa nani deska soki tozaka mambo ya tovandelika mambo annulation oyo eza mutu ya makolo ye moko ayebi mambo na ye nde bazosala kuna alukelo ya nzambe vi depuis mokie milelo na milelo kuna ezaka milelo nje bango bateka baza bato baluwaka ya kolelaka bibembe wana réseau susu tomonaka alors tosola masoo mosusu po twana eloko olobela papa chéri te ye oyo ozomona ye boye ntango papu asala date ya stade asala u arena bake interviewe aboyi alobi na ye ke non soki aza gift asali stade de France boye sikoyo papu asali stade de France azoloba lisusu te
aloba nini ya beta bango kao ya lobaka te ya lobaka asalaka te mpo mutu alobi asala yango par défini ndeti mambo baoloba ona papa soki stade de France ekozongela deuxième fois nga kutu na omona yango eza na sens te aza makambo mosusu badati mosusu ezali après stade de France wana ya bamboka mosusu ezaka stade de France te eza mama mosusu donc papa chéri oyo tolonaka soki oloni masangu papa okobuka kaka masangu soki oloni nguba okobuka kaka nguba soki oloni soki babenga yango nini mbwengi nka mbwengi nde oyo korekolte mutu na mutu amema ekulusu na ye mutu na mutu amema masumu na ye mutu na mutu amema bamilelo na ye donc biso toza nao na bisengo na biso tozela fete ya kana donc toana biso na temps olobela bamambo wana te soki bokochangele biso tobeta ata masomo mosusu so sujet mosusu ezali so ezali te wana nazongeli bino après nasana mama mosusu. Donc bon, je pense que R Koki passe à Koka, on a peine à Zoki Taranga, comme l'obina, Zunga Boulou. Pasta au Kata live. Voilà. Pasta zo kabiso te pasta. Le numéro 1 azaka yemo kwa kotika kaka yemo, toni lo msusu te pasta. Bye.